batata bamama bandeko wa bolingo mbote na bino pe boye malamu na lingala motivation. Nazali Patrick Chimanga tata ya mayangani. Lelo tokolobela leçon 4 koyekola kobosana makambo na vie. Tango yo ozoyekola na kobosana makambo ya mabe na vie, ezali tango yo ozokende liboso makasi. Alors, pona question na yo ezali essentiel. Tango yo oponi pe na habilité na yo ya kobosana, ezali tango changement to mbongwama ya monene ekoya na bomoi na yo. Ezali kaka boye po biloko ya sika eya esengeli biloko ya kala ekende. Sikoyo kaka na ndenge na lobaki, ezali volonté liboso ya kopona kobosana, ezali niveau ya boyebi na yo, habilité na yo ya kosala. Eske okoki kosala ata soki volonté ya kosala ezali wana? Sikoyo malamu ya koyeba na kopratike makambo misusu. Kasi tango mosusu ezali makambo oyo tika naloba ke oyo etika yo na bapota na motema ke pona yo moko kobosana ezali pasi. Oyo ezali ngonga oyo esengeli oluka lisungi to support nto ozali na posa ya lisungi. Tango mosusu atako volonté ya kobosana ezali wana, kasi ezomonana ke ezali mpasi ya kobosana. Luka bato bosolola, luka lisungi bosana yango, longola mona motema na yo, ezali possible. Merci pe tomonani mbalasi. Merci. Bye.